Minga Mobali Patrick Binzo Mbanga. Ata docteur a pasteur Jama kokolinga moto bokono koleka mona na ye moko na mona na ngate ibongo bolingo nazwi na pasi buye na bokisa Patrick pona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo ye soki pona maloba bato quartier ne na bokisa mbinzo pona yokima be mingi na kombo na ye obomu koleza bolingo destin ya motema ene baguna nga ya love nalemba ete ingénieur Chims Denis Mbolela Paulin Kaouli Ben Willy de Cabonnet Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokolaka seloko motema elingaka mingi moyibi abuki porta koti na ndako ayibane nyonso kasi atika papa na bana azoba mbongo bamillion atika Patrick Mbinzo ya Louinsa exilé d'amour sponsor à l'envers copinité chérie pousse ta langue vers ma bouche l'école qui taille avant que je tourne ma hanche 6 fois au mona sentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali ya boye Constant Simba Emedo Sambi Joe Kuluma Almedo yo mokolo baki na sala bolingo no liboke na kasala pourquoi toliola nani na mesa weti mon amour papa Solange Solia wapi yo mon bébé papa Landry na Sousa Londel Binzo Flavie Panda Eric Ngidi exilé d'amour Christian Mila directeur de Patrick pousse ta langue vers ma bouche avant que je tourne en 6 fois au mona sentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali ya boye Karisho Mukanda Pito Mavungu Joseline Mbala Matondo bientôt le kilo Febe Likoso na succès os souvent le matin yende motala musakanga na pongi na midi accompagnaka nga na table toli ensemble petit bien à mangeant le soir amemelaka nga surprise molanga ya champagne ekitisanga motema nazwa makanisi ya mabe te okokomi obunga lokola pio ya mbinzo nakanga motema ne prochaine obimakaka ye Kaluji Konde Nadi na Ndombasi kuluma ya s'il vous plaît Batou du Nord na bengi ona lokumu kwezati na respect kibo mwasi moubute Patrick toyokana malamu pengana na anta Olivier Ngonda eme Ngonda papicha makendele bapesa concert Carlos Kaloji Kabo Muluba Mato Koyamu Roi des Bandals toujours Tumba Joël Chibanfi Jenny Toussé Les Libanda Bacheli Katalai Carlos Bibele Campion Kofi Senga Seda Zavwa Francine Petit Petit Wamami de la Dogana Tubingoy Clovis Kapuka Jaidan Junior Jess Binzomba Papi Vantoto Papi Président Tony Azevedo Nakotika Mbinzote Nakokongwana na Eli Peka Peka Lokola Blanchard Londolais
saka docteur a pasteur jama koki olinga moto abokono koleka mwana na ye moko namona na nga te libongo bolingo nazwi na pasi boye nabwakisa Patrick mpona nini nazwi ye na mbeba moko te na bolingo ye soki mpona maloba bato quartier ne nabwakisa mbinzo mpona yoki mabe mingi na kombo na ye lokola eza bolingo deste ya motema ene baguna ngai ya love nalema ete ingénieur Chims Denis Mbolela Pone Kaouli Ben Willy les Gabonais Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokolaka se eloko motema elingaka mingi moyibi abuki porta koti na ndako ayibane nyonso kasi atika papa na bana azwa bambongo bamillion atika Patrick Mbinzo ya Louinsa exilé d'amour sponsor à l'envers copinité chérie pousse ta langue vers ma bouche l'école qui taille avant que je tourne ma hanche 6 fois omona sentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali ya boye Constant Simba Emedo Sambi Joe Kuluma Alnedo yo mokolo baki nasala bolingo no liboke na kasala pokotoli olatani na mesa weti mon amour papa Solange Solia wapi yo mon bébé papa Landry na Suzanne Blondel Binzo Flavie Panda Eric Ngidi exilé d'amour Christian Mila directeur de Patrick pousse ta langue vers ma bouche avant que je tourne ma hanche 6 fois omona sentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali ya boye Karisho Mukanda Pito Mavungu Joseline Mbala Matondo bientôt le kilo Febe Likoso Nasuse os souvent le matin yende motala musakanga na pongi na midi accompagnaka nga na table toli ensemble petit bien à mangeant le soir amemelaka nga surprise molanga ya champagne wikitisanga motema nazwa makanisi ya mabe te okokomi obunga lokola bioda mbinzo nakanga motema ne prochaine obimakaka ye Kaluji Konde Nadine Ndombasi kuluma ya s'il vous plaît Batou du Nord na lokumu kwezati na respect kibo mwasi boubute Patrick toyoka na malamu penanana anta Olivier Ngona eme Ngona papicho makendele bapesa concert Carlos Kalonji Kabo Muluba mato koya mu Roi des Bandales toujours Tumba Joël Chibam Jenny Toussé Leslie Banda Angélique Atalay Carlos Bibele Campion Kofi Senga Seda Zabwa Francine Petit Roi Mami de la Dogana Tubingoy Loris Kapuka Jaidan Junior Jess Binzomba Papi Vantoto Président Tony Azevedo Nakotika Mbinzote Nakokongwana na Eli Peka Lokola Blanchard Londolais Nadi Mbongo Topimwa na Windi la de Nazareth Marius Moulifa
Patrick Kalongo ya Louinsa exilé d'amour sponsor à l'envers copinité chérie pousse ta langue vers ma bouche l'école qui taille avant que je tourne ma hanche 6 fois omona sentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali ya boye Constant Simba Emedo Sambi Joe Kuluma Almedo yo mokolo baki nasala bolingo no liboke na kasala pokotoli olatani na mesa weti mon amour papa Solange Solia wapi yo mon bébé papa Landry na Sousa Blondel Binzo Flavie Panda Rick Ngidi exilé d'amour Christian Mila directeur de Patrick pousse ta langue vers ma bouche avant que je tourne en 6 fois omona sentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali ya boye Karisho Mukanda Pito Mavungu Joseline Mbala Matondo bientôt le kilo Febe Likoso Nassissé os souvent le matin yende motala musakanga na pongi na midi. Voilà, rebonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bozo mon aba élément certainement vous allez poster en fonction de chaîne na chaîne, mais c'est dans la même journée. Les lots aux Ali mercredi 18 septembre 2024 jour au décidaki et longo na bandeko nyonso baza na sima ya ba caméra to kende ko rendre visite na ba orphelin oyo baza na problème ya kelasi. Comme vous le savez, biso aux Ali équipe à communication ya maman Bellevue Kandila patronat de Bella Production. Et yé Azaranas idée wana ya kosunga bato bazan dans le besoin akenda ko assister bango to répéter bango pour to se comprendre bien. Alors biso ne to kenda ko tika en tant qu'équipe à communication. Année oyo Bella Production eza na projet moko particulier pour na ba action humanitaire o salaka. Alors biso lo wa ba malamu ba trichaka ko eza bien to donker to tricher maman to lobite le rôle ailleurs kendete tourne biso pe to arracher bénédiction. Biso équipe à communication à maman Bellevue tozwi likanisia ko kezong sorfelin moko kele sika ndenge ya salaka. Alors en tant qu'équipe à communication tolobi l'aime sous ces ans au moins à $10 à cause on a besoin il y a kozong sorfelin kele si maman na keza mukie. Alors to sala qui appelle na bandeko nyonso ya bonne foi basangana na biso et du coup bon mon que bateau batine déjà ba maman famille libota te pourtant to ça qu'appelle na famille libota mais to se retrouver na bandeko nyonso ya ba warrior ya ba spiritas ya ba gaulois oh ya ba nani ba o péchalo votre dination en tout cas presque mututu ay o azaki dans le besoin na souci on a plutôt à contribuer à contacter ki biso d'une manière ou d'une autre et ça ba o batindi ba présent malgré to lobi kelasi mais ba batindi bilamba baza batu batindi pe ba sac baza ba ketch bazali et na moi cash oyo c'est-à-dire mbongo bandeko batindi to sangisi yango nyonso permettre que to bakisa lisusu biloko mususu l'abondance du bien ne nuit pas to komi to se retrouver na biloko ebele ko le quand même ndenge to bande ko espérer merci na bino nyonso o bosungi biso to réaliser rêve ya mwana moko poazwa vilobi. Merci Nabino. Et les autres bandaki na école ya maman Kalunga, to kendaki kuna boye kota la bana, to fouti frais, to tiki quelques présents aussi, moi sac, moi sapatou. Et na minute tozo rolobato ke na felina ndero chic mukadi, tozo kendepe et pas prophète. Abima. Prophète la miséricorde, voilà, orphelinat la miséricorde. Tozo ke n'est pas maman Émilie la vida. Maman Émilie la vida, ba orphelinat ezali ebele, mais ça le quoi la première expérience na biso en tant que communicateur à maman Bellevue pour tout ça l'action moi boy na ndenge na biso moko, c'est-à-dire to yibi maele nae et
biso en tant que communicateur on a été organisé le comment ya boé expérience et enseigné biso mingi to kuta na ba stress et belé mais seulement on va dire merci à vous tous qui avez contribué tozaki au départ na idée wana tadingala pa yams mundir bangai mais to sali pas appel à bandero mususo bana sima bilili ba Ivipane Daniel Ebika ko tozani bandaka la pona ba achat Prince Luamba Jemima Ibele Bianca Maurice ba chaîne ezali belé andeko credo créer ba tonton Bev merci na bino nyonso pour la participation tokoloba lisusu mo musu tanto kita sur terrain mais na minute oyo tozoke kotika babilo on a 3 orphelinats au etikali à part école ya maman Kalungo to site outi et merci beaucoup nzamba zongi c'est la bino esika o ebimi na ebite soki banoko bazali kambo bakisa. Moi je pense que coach déjà lobby na coquille hein. To weli sanabiso action ouais. Après peut-être aux en amour. T'as dit? Non. Daniel, c'est bon. Hein? En tout cas, merci beaucoup Nabino. Donc, tu as souka sur terrain par rapport à l'expérience autokuta nango. Et le mot important na ko sanate. Merci na maman Bellevue parce que osa exemple ya malam. Exemple yo zali yango esali ke to salo to sali lelo. Et merci na bandeko nyonso ba sali biso confiance aveuglement. Baloba po ni bo ka babozo filmer eza po pesa batu musu posa yango biso pepesi biso posa. Papa bon na biso po to arracher bénédiction. Koliana orphelin koliana mwana azangi eza ko boto la bénédiction pa nzambe. Po nzamba tala pe bakana biso. Alors nzamba kanisela mutu nyonso. Bozo mo atadi na biso so yende na botité. Mais quand même à s'impliquer na likambo po nzamba kanisela e. Mobali pa lukaka bana bandeko na ngai. Bon na sousaka ya suka. Le gens en tout cas sincèrement cette phrase n'a répété en gros na Yep Sabino au nom d'une personne Oyo à s'afficher quitté mais au moins on a utilisé son nom parce que nous avons l'habitude il y a qu'à utiliser comme on a eu dans Makambo il y a ma lame Maman Bellevue. Maman Bellevue. Bateau nano ba mona bisoté na banda kuna bango physiquement mais à travers Kandé to le kaka. Ça dit confiance à travers le nom ya maman. Comment on a dépassé biso crédibilité. Donc yango je l'habitude au loba. Biso to ça ka force ya maman Bellevue. C'est plutôt le nom de maman Bellevue ça la force na biso. Voilà pourquoi le résultat yango. Na espace à 2 semaines qu'on avait lancé appel oyo. Yo moko de uti loba. To satanda ki na boité. Nzambe a sala do Namba tumsuku aza fan ya Bella production tabinga na fan ya Bellevue mais nga pe na contribuer to bien bon magaza fan nete meka kombo en tout cas merci maman Bellevue en tout cas nzamba baxela bon pied biso ba polo te pas ah ba polo ba pesa no combien de fois yo on a polo parce que okoka kosukola ba ba zo ba polo ba pesa basi au moins ah bon c'est bon au moins sentira bolingo bala tesama utana maîtriser motema minga mobali ya boye Constantine Medo Sambi Jo Kuluma yo mokolo baki na sala bolingo na liboke na kasa na pokatole oletani pesa weti mon papa Solange Solia wapi mon bébé papa Landry na Sousa Londel Bitou la vie pana Rick Guidi exilé d'amour Christian avant que je tourne en 6 fois on a senti la bolingo balakisanga utana maîtriser motema minga mobali ya boye Karisho Mukanda Pito Makunga bientôt le kilo c'est pas
Kalou du Conde Nadine Mbembasi Bateau du Nord Miséricorde. Miséricorde. La discipline, l'obéissance et l'amour fraternel. Est-ce que vous avez un papa Yanabiso? Oui. Bonjour à tous. Soyez bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Miséricorde. 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 Merci beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse abondamment pour la présence de nous dans la orphelinat Miséricorde. Orphelinat Miséricorde est quand même pas Nangaï, prophète Arnaud Dadoula. Orphelinat Miséricorde est à 75 enfants, 45 filles, 30 garçons. 62 enfants scolarisés par la grâce. Orphelinat Miséricorde est à 10 ans. Bana oba bungisi ba géniteur na ba bungisi destin. Le bien-être universel c'est fait pour les autres. Nous sommes sauvés pour sauver. Et Bible Zoloba, celui qui souffre a le droit à la compassion de son frère, de son ami, même s'il a abandonné la crainte de l'Éternel. C'est pour ça que ça nous sala oyo. Bana oyo bazoko na lisungi abatamite ya malamu. Orphelin, ils n'ont ni appui international ni aide au gouvernement. Et à un moment donné, vous sortez en cours de route pour aller évangéliser. Vous savez que les Congolais sont pressés à critiquer, mais à vérifier. À un moment donné, quand vous tenez debout comme ça, vous dites, ah, ce sont des aventuriers, ce sont des aventuriers. Tandis qu'il y a des enfants qui vivent ici. Banon de bakana yangote. Nature ne posa bango. Ane sabande konyo suboye na kate sika o. Tangu sunde ko muso ayekaka. Mais na benga ka mettre fois place aux alliés à réflexion. Ah, tato yo zui grâce au na maman na yo na papa na yo. Mais bana o bas âge, basumu kité. Mais nature imposé bango. Moi no abungisi ba boti na bungisi 85% ya réussite à vie. Soki batama batalier mi souté. Moi na zo risque beba. Ah, on a 4 orphelins oyo et là biloko mi ba to la bango et ça classe dans ça parce que tu as dit qu'avec Dieu tout est possible à celui qui croit à Dieu. Na diplôme na bango et tu as dit que souka ba souka kabato et que l'Éternel vous bénisse pour la visite nabino le quoi tu as orphelin na caractère chrétien tu as collecté ça que tu bondela to bondeli tendre Père le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac Kolo Yolobina ma commune à yo, celui qui donne aux faibles prête à toi l'Éternel. Et toi tu les rendras selon ses œuvres. Père Pambola Bango. Balonga na tongo, balonga na midi, balonga na pokwa. Geste baye ko sales à la fongola. Parama fongola les ali benda muke me fongola ba porte. E fongola bango porte à bénédiction. Bishike zakia ko kangama e fongwama. Bolam ez à la partage na bango. Geste baye ko sales à la monument. Père kabela bango témoignage. Na bondeli moke tika miracle les alebele. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus. Merci. Tu es un bébé. Merci beaucoup. Bonjour les amis. Bonjour. Et c'est mon abino lelo. Biso ba komo na biso nyonso so to bito pesa et ozala moi pasi mingi. Mais prophète biso tozali ba panzisango tozara na internet et biso tozali ba panzisango mingi pe pona bela production ezali ya mama Bellevue otolati kasi toye pona compte ya fondation na été biso ko to accompagner ka ya sala ba œuvre caritatif sala ba don anenyo sazong sa bana kelasi to fondation na ye bazaki na ba projet mususu de biso to biso pe to arracher bénédiction to yibi maele na ye to s'organiser le monde bandeko na bato batara biso to bito zongi sa pe quelque bana kelasi et lo amalamu ba kopia kaka po bible ezo recommander biso yango et tout monde ngende nga sala ke CP sara biso ko sunga yango lelo pe to sali likanisi ezalaki
kofuta minerval kokomisa mwana kolukaka ye po mwana zonga kelasi me nzambe asali biso ngolu ne elamba olate monani. Alors yango elongo na bandeko nyonso bazawa toye kotika bilamba ezali basak pour bana oyo baokende kelasi ndenge ouso oloba bino boza caractère chrétien pe éducatif. Ça veut dire sac à titre symbolique pour mosusu ezali awa yango yo bakaye yango yo ketch mona ko lata yango yo lata ezali ekuna toza na bilamba et to prévoyait ki enveloppe moko pona bandeko il faut ba kende kelasi pona minerval na bango bande bo sunganga yango ya PM PM OK ça PM PM ouais. Donc enveloppe auto prévoyait qui pona ba frais scolaires yango nde yango nde memi biso lelo. Merci vraiment. Que le ciel vous bénisse. C'est ça l'œuvre de l'apostolat. Le bien-être universel c'est vu pour les autres. Et nous sommes sauvés pour sauver. Gesto Bosali, Nazang Maloba Koloba. Zambé a surprendre bino na ba surprise agréable. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ça aussi une véritable religion. Mais comment fait-il le prophète peut parler comme ça? Jacques 1, verset 27. La religion pire sans tâche devant notre Dieu consiste à visiter les orphelins dans leurs afflictions, eux de veuves, et de se prévenir du sur du monde. Mais namona à cause de bolam échanger décision ensemble tandis que nzamba za mwana mutu te poeta kosa nzamba kiti alobi kendo koyebisa ainsi dit l'Éternel l'accès éthique à la bongo. Mais à cause de bolam mwana mobalo Ézéchias atima boko liko abi Seigneur souviens-toi de moi ngape na tellement lokola mosakoli tango nyo ce côté le maka bo rappeler nzambe mukola lelo na yebi ke nzamba lola kobosa na binote et shika oyo baboti na bino bakoma te bino bokoma yango bo triompher soki za na ba jeune ba koningisa Kinshasa oyo Congo oyo mokili oyo bino boza la pe parmi na komba Yesu Masiya nga na zondi misama ke nkolo ko yokisa komone sonité ni na nzela nanga ni na nzela bana oyo oyo abeta to le père des orphelins oyo bosa les apparents ensemble nzamba surprendre bino vraiment que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Ça va? Tout ce que je peux dire en tout cas, merci. Merci, merci. Ezate. Merci. Non, ils ont que ça. En tout cas, maman Nabiso, papa Nabiso à diaspora, bato botar Nabiso libanda, bomoni to komi na orphelinat miséricorde. A to kanisi kelasi, mais moi na kwa kendepe kelasi c'est ngaraza nelo konistoma. Biso sali paroyo. Bino pesika besoin miso bwana besoin adresse to pesa bino bo hésiter pété ko ya obeta to biso peto yibi ba yele pa maman Bellevue to poser acte yango zaka très important to tira bilini ya boye pour et susciter mutu msupe likanisi ya ko partager bano baza charge na biso nzamba pesi biso nyonso na ngai na bino bato besoin na biso libanda et suka na biso te on espère que bo lekali sous numéro prophète est disponible pour na mutu nyonso aza na besoin nango pour assister pe bandeko. Merci na bino bana to sepe comme Nabino, boza en bonne santé. Par la grâce de Dieu, on dit que tout est que boza na orphelinat prophète Nzambe a ses souvenirs na musa makasio bozo rosala. Un petit détail d'ailleurs pour te récupérer moi ndamu ndenge coach Robi numéro prophète Ezali orphelinat zana kisensu hein to lakisi pona ko laxate ke to pesi to lakisi pona ko lobaki soki yo poza nango ya rotika bandeko bana bazar bazana besoin nango orphelinat zana kisensu hein prophète a ça détail et c'est très important ndeko alinga ya ça l'action après biso o arataki ayepe na ndenge naye voilà tozomi na commune kisensu sur l'avenue Lukengu numéro 9 quartier 17 mai référence église kimbangiste itinéraire hôpital d'état arrêt Tiger. Notre numéro de contact pour bandeko liba contacter biso les a plus de 143 81 30 83 182 plus 243 81 30 83 182 déjà sur WhatsApp vous pouvez nous contacter tout ce qui on a des bébés à OK ba bébé oyo moko ba boka ki ba enveloppé na kati ya drap ba boka na full moko ya maman na biso salaka awa azokende église en plein azokende église amoni mboa azobenda bilamba wana ayoki sko mwana azole na kati mama akomi
intéressé na yango tali ba mu liputa bi oh mais oyo mututi apusa na boye afonga ba bébé mwana mwasi na ba placeta na ye na makila tu ba tomboli nga nazala kité tant ba tomboli mbang ba ke na hôpital ba benginga papa wa to lokoti mwana en pleine na komi wana ke na traitement ti commune paye ko ya ba to sali mikanda bébé wana zali awo je crois bokole kana bureau bo mona payer et deuxième bébé maman na bango utaki village auti village maman wana ye awa na Kishasa alors comme na Kishasa boti mais azaki na ndeko taki oteka biloko ayi ko bota place a okende zate alors que bayibaki nzela sali hémorragie atiki mwana et minganga bazui webi leta zaka na ndako ko bomba bana te minganga bazui place a kotia ezate bayi ko tika ye awa tozana ye ya zana 2 semaines oyo wana balingaki na kati ya nini akogisi awa 2 mois ba bébé wana bazali awa bazokola na ngolu tala bana ya boye bayibi tata te mama te bazokola na esika oyo soki batamite ya malamu te nazoyisa bandeko nyonso bazolanda ke bolamu ekolaka te eza na adage moko africain elobaka soki omoni mwana moninga azokatisa prince asengi yo te mama katisanga papa katisanga simba na loboko sala nini katisa ye mokolo ya yo mwana kotelema bakosimbaka ye bakokatisaka ye bolamu epolaka te bolamu epolaka te yaya nakopesa baverset biblique oyo ezoprouve nzambe moko azoloba Psaume 41 verset de Bible lobby, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel en délivre, l'Éternel garde, il conserve la vie. Qui le heureux sur la terre, qui le heureux sur la terre. L'Éternel ne te livrera pas dans les bons plaisirs des ennemis. Et l'Éternel te soutient même dans le lit de douleur. C'est que je sais que pendant que la terre subsistera, les lois de semailles et de moissons ne finira jamais. Merci beaucoup. Merci tout à l'heure. Merci la bien de Boyambi Bisso. Nzamba Pambola Bino Botika Malamwe. Merci. Merci beaucoup. Nakabeli Bino va micro. En fait, bébé